Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous avons une émission Nabino Big Love, émission Nabino Bolingara Mingi quoi. Merci na confiance et fidélité pour Sangai, humble servante Nabino Naomi Moussaï Air Force One. Merci l'équipe technique Mobimba, na moni bongo boss nanga Davumbama, na moni bongo Betima Sengu, coach nangai quoi. Wana vraiment coach nangai. Bah, félicitations, belé. Na trophée de mérite pendant aujourd'hui, meilleur journaliste, journaliste international, na Congo Promo, dans numéro 1, Izandeyo, quoi, Betima Sengo. Voilà, na quoi cause à l'ingrate, pe li sous-souté, na bino bat botalangai, bah, merci, na bino vraiment belé. Histoire na biso lelo eza vraiment passé nakobanda mpe na conseil ngaza na journaliste mais basali ya nzambe mingi basi ya basali ya nzambe na mwasi oyo ata mobali naza pasteur te en général mwasi nyonso mobali nyonso avobala mika mpe kotuna nzambe lelo vraiment to na pasi na motema po ekweli pena ndeko na biso pasteur o azwaka temps na ye ya komata bangomba ya kokikulukilunya nzambe pona bandimi na ye mais lelo pende ekweli toyebi to benga job ya 2019 to ndenge nini nzambe penda toyebi te quoi nasanga moko te ana na ndeko na ngai tomeka mpe kodébattre histoire na biso to na pasteur so ina kotanga pena kombo na ye quoi po ana pasi na motema pasteur na biso pasteur Jérémy likambo ekweli pasteur Jérémy vraiment pasteur Jérémy atuna kinzambe na ebite soki izaka ka fimbo nzambe quoi abala azana basi na ana mwasi na bana 4 donc moi na ya suka azana 1 année 2 mois mais likambo ye kokwela ye pasteur Jérémy azaki na foyer na yazo vivre normal et ko sala ke mwasi na ye to ebite so to benga ye Jézabel to soki to benga ye Delila na yebi pete mwasi na ye na kombo ya Maman Chantal azali ko vivre bien na ndako na ye mais Maman Chantal to ebite soki eloko nini ekoteli ye aye kozwa vie oyo ya kokekodefa bambongo intérêt akomi kokekodefa bambongo intérêt nyonso wana kaka po alingi vie ya luxe bamona ye mama pasteur soka koti na église donc azala likolo ya bato nyonso ake kokota bambongo intérêt et prix epai ya mutu moko te akoti baniongo ti na niveau ke bazokoka susu kosan sortir te kofuta ndako te mbongo wana oyo bandeki kokotela niongo abandeki kokende nango na cope ya frappe. Maman Chantal azozwa mbongo azokende nango na frappe a multiplier mbongo toyebi te ba frappeur ya kin penza okoki kofrappe na mama pasteur obanga ata lisumu te frappeur wana aye kofrappe mama ya $5,000 et prix intérêt zo mata mbongo wana bana banda kofrappe mbongo ebimaka te mbongo mususu mama papa azopesa ye futa ndako afutaka te donc aye kozwa niongo ti bakomi na niveau ke bakoka su kovanda te baye ko retirer garantie na bango baye kolonga garantie wana mpe bafuteli yango lisusu baniongo mwasi aye kokima mobali na soni wana na aveni mama Chantal aye kokima pasteur Jérémy atikali ye na bana 4 na mwana moko ya na mwana suka ya 1 année 2 mois mwana mobali toyebi te akokende musala akokende koteya to sala nini amonika moye eza te possibilité mpe eza te basoda ernest kokanga komenase mwasi na ngai boye abite nazonga epa baparent nazonga nani pa baparent na bana oyo naosala na bango nini nazonga kaka na maboko ya baparent aye kozonga na maboko ya baparent bapesi ye ndako avanda na bana malembe azobunda kaka na bana eye kosala mama Chantal aye kozonga donc azozonga kaka azobatama ye pa mobali akomi komenase mobali lukosala tu ngai fona yo kaka tozonga mobali abite ngana oyo tobalanaki famille mona keliaki mbongo na eloko oyo osalinga nayebi te bande kozanga nini na ndako na ngai Jérémy na bande kosalela o nyonso na kokipa onde mwasi akipaka en plus mpe naza mosali ya Nzambe
nayebi kobanga nzambe eloko nini wa mabenga na sala ki ozongisa nga vivre vraiment à zéro ndenge ozongisi nga na minute oyo mobali mwasi abandi komenase mobali abi problème eza te mobali aye kozela mwasi ndako. En tout cas vraiment eza lisolo ya pasi mama Anastasie service traiteur Anastasie lisolo vraiment ya pasi kosala ke mobali aye kozela mwasi ndako aye kozela mama Chantal ndako bakomi kovanda na mama Chantal akomi kovanda ye moko batu kaka ya batungi kaka nde bande komona ya msu mama Chantal azoyaka kotalaka bana ya moko azokimaka bakomi koke kofunde pa basoda mais avant wana nanu papa Jérémie avandisaki mwasi ayebisi epesanga raison oyo esalaki oke kodefa banyonga $5,000 avec intérêt emataka po lelo mbongo nyonso nga nazozwaka ekoma kaka ya banyongo soko pesinga raison wana na mosala nzambe na kolimbisa yo mwasi pe aleli tala papa nazali na posa to multiplier mbongo to ton église a pousser ba raison na ye nasalaki yango kaka mpo na yo mobali abi ok d'accord sikoyo okendaki wapi batango nyonso nga na bandeki koluka yo oh papa leli nde naza boye deja nakweyaki na ekobo ngai deja na mobali wana tokoma deja kobima mais or ke pe basango deja na veni esala eyokana nango deja ke mobali wana azalaka na maladi mwasi moya pe ya koyebisa mobali na ye mobali pe moya oyebisa mwasi na ye ke tala mobali wana basango neza boyeboye eza te po mwasi aza deja na position faiblesse ayebisi sikoyo ebandaki ndenge nini abeteli histoire ndenge nyonso ebandaki ayebisi me papa nga na ye tobimaki deja mobali sikoyo atali ke bakuti mpe yo deja obimi libanda naza pasteur nakoki mpe kolimbisa tout comme nakoki kobosana pour du bon nakoraisonnaka yango lisusu te alobi vanda tokovandisa famille mais de fait mwasi akomi koya kotala bana kindoki kaka nde ezalaka bacongolais baye kotindela pasteur kake ya baluba eye etumbi ndako chose grave ekoti ntina bandako ya bavoisin baleli biloko pasteur atikali ata na eloko te eloko ebimi kaka bible ya pamba bible ebimi kaka na kati ya ndako sikoyo pasteur akomi na niveau moko azata ni lamba obima koke kote ate na minito pasteur azovanda na église na bana azata ni eloko te o nini akoye kosala yango aleli penza liboso ya bino bat botalaka big love bomeka mpe ko fortifier pasteur toloba nini na minute oyo nazana ndeko na ngai awa nazana Rebecca Mfwama. Rebecca, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Rebecca, okoyi koloba nini mpona pasteur? Est-ce que faute eza ya pasteur atunaki nzambe te to ezaka kanda nzambe peut-être asalaka eloko moko boye nzambe azongisele na nsima mwasi to ndeni? Ezaka ya pasi lisolo na pasi na mawa esuivi so sali pasi mpenza babala mwasi avobala foto na nzambe toyebi te soza likambo mosusu to likama bien likambo nini mama mwasi ana eloko asali pasi kaka pasi pasteur na minute akomi na aza na eloko te aza tane lamba te o akoki kobima nango ate ya basala nzambe na minute pasteur alimbisa akontinue kaka kolimbisa mwasi to asala ndeni akontinue vie ya kiselibatere na bana pe 4 aosuka nango ndeni ata kutu bible elobi fimbu esengeli na mokongo azoba mwa mwasi wana aza ndoki mpo na nga pasteur alimbisa na ye te alimbisa ye te avanda na ye atuna nzambe ye moko ayebi ndenge nini aponele nzela mosusu abima mais aza pe na musuni pasteur aza musuni yo yebisa ye avanda kaka atuna nzambe ti mokoni nzambe orépondre ye basi ape na église meke bazozela pasteur achata mwa liloba toyebi te alimbisa donc mpo na ngai nayebi te mpo na bato baolanda ngai mpo na yo moto oza awa
na bana wana na mwana ya 1 année 2 mois pasteur bando longola kushi ya nie pasteur bando sokola bana wana ya basi pasteur bando kekotika bango na classe ye moko kaka akekoluka mbongo alesa bango akoki kosala vraiment nini na minute oyo po likambo oyo abosana ngo nani. Avec mukuna pe akanga nalenga mabete amona pe mwasi na ye pe atrishaki mwasi na koyaki na ekobo asalaki décision etake mobali alongolaki mwasi wana akotisi pe mususu oyo baza na ye lelo ndenge moko ye pe atombe kaka na meme citation na évêque mukuna asala même art atuna nzambe alakisi mwasi mususu. Mais siko yo lokola mwasi ozwi ata part ya mwasi te mbala moko okati kaka ke aboya ye asalela exemple wana peut-être pe ya kokozala na motema ya bolimbisi siko soki alobi nde nini ke alimbisa mwasi na ye wana seke mobali azoba yo tosala ngo kaka lokwa yo ninga mwasi siko soki mwa pasteur alobi te nalimbisa ka mwasi na ngai seke anika mobali azoba to ndeni soki alimbisi ye moko asupporte tour eza kake tour toyebi te soki ekozala bombe soki mosusu alimbisa ete mpo na ngai mpenza alimbisa na ye te atika avanda continuer abokola bana na ye. Siko wana seke ezalaki faute ya pasteur abandaki kokipe na ye mwasi te wana seke ezali nango faute ya pasteur andaki kokipe mwasi te yango esala yeke mwasi akoma koki kodefaka banion bambongo ya intere yango mpe banion bambongo ya intere yango mpe mpenza kotela moninga mpe intere makasi bongo vraiment siko wana mpenza faute ya nani? Eza faute ya mwasi kaka po bamama pasteur balekisi amona mundimi alati talent boye ye lobi dimanche ake alati talent wana concurrence osana mundimi to mosunga aza nanga likomo na kati likomo libanda nake nanga koto bapesinga nazongi koto bapesinga yo siko oza na likolo kaka moko ale ntango oluka concurrence nanga po pika fo suka kaka bongo oke defa ya banyongo. Voilà, fan naï. Plateau indi vraiment toi na Rebecca foi ma vraiment abi mama pasteur pe au moins mon dit mais en tout cas pe mama pasteur to so to luki mokili to ke ko zo mokili na kati église pourquoi mama pasteur vous allez exemplaire bo accompagner ba papa bo accompagner vraiment ba papa attaque mususu au monde ensemble alinga attaquer mobile na aye pa na kuti porte fermée a combien pa na okuti au fongoli porte siko yo sa ndenge nini siko yo ko yebisa pasteur nini na minute liloba oyo ko fortifier atali vraiment que na pesa ki histoire na ngai na big love na zu penza solution pour na minute pasteur aza to ebite to ko lobani conseil pour na pasteur atalela ka nzambe etika mutasuka ka nzambe bandaka to mususu eza nzambe olinga tiene be preuve ezala nango ekoma nango bali mwasi mobwe ezaki ke nzambe akanaki te molingaki mingi nde okendaki kosala nini kobala ye ekokoma nango mpe nzambe akomisi yango boye mpo akutanisa ona oyo ya yo abongisela ye mpo na ye yango pasteur azalaka na se ya makolo ya nzambe akumelaka na présence ya nzambe nzambe ayebi ye moko nzambe ayebi eloko nini asala mpo basani aosambela mpona bato bazwa misala bazwa misala aolela mpona bato ya maladi bato bazwa baguérison ebongo ye moko nzambe atika ye nzambe aotika ye te avanda kaka akumela na makolo ya nzambe nzambe ye moko ayebi nzambe ayebi oyo akobongisa mpo na ye. Voilà, merci siko le ba mokie pona ma pasteur pona monyo lingete ayo kapena kanda place azali penda po mbasi ma place akokenda ko bala atala mokili mususu akokufaka kokeko bimaka abandela mambote ma pasteur on elo na lo boye mobali wana azwiye soki bake wapi ye mobali ana azwi asali kutu aza mosala nzambe loka modelo ebongo ye mundimi te frère te eloko te kaka frapper akosaleni ye akosale kutu o eleki pasteur wana ye nasi akobimata na camarade na ye badim pasteur abandé kozwa ezalaki insuffisant pour na ma pasteur abandé ko envier ba bazin ba talent pour na église ou bien pasteur abandé ko koka ko sombela moi si ata parfaitement ya bientôt yango esalaki ke mama ma pasteur akende ko sala frappe pour multiplier mbongo pour ba mona ye ke moi si ya musala nzambe ya valeur moi bazin moi talent moi parfait ya bien moi kabelo ya bien yango epousa qui est peut-être asala bongo
eza mpona bongo te bino boza balocataire bino boza balocataire bofutela ndako mobali kana offrande na badimi wana boprépare mbongo bato ya kofuta mpona ndako ale na église lisusu ale yo mpe batalo epai bana boza na bango minervala bana kabelo lisusu na kati ata yo moko ekokoka na mboka oyo offrande église nini pasteur oloba mundimi moko atelema tiela $5,000 po ekoka na babesoin ma pasteur na ya bamakambo ndako eza te kana muke bama pasteur baze ebele mpona nini bamisu nyonso basalaki bongo te kaka ye nde moto asala bongo te eza ndenge na ye eza ndenge akolela ndenge abotama ndenge azalaka sangisa yango amema oti na ndako ya libala ndo moni eke kosalama kuna kata libala eza ndenge mwasi akolela pa bango eza nango sena éducation eza bapasteur mosusu baza pe na baza ku bapauvre église bandimi baza so misato so mpe mibale so mpe 4 mais osentir kama pasteur azaka na présence ya nzambe baobunda malembe mpo ani ye aza kwa bamapasteur misusu te ye aza mapasteur mo aza moto anviaka bienvie akoanvie biloko bato amona moto aleka te amona moto na kabelo te ekosuka kaka bongo nde akokende kokwea kaka bongo eza ye moko ma pasteur eza pasteur te baotangisa bana kana mbongo wana baotangisa bana bafuta mbongo ndako baza balocataire ale yo susu kabelo talo mundimi omona te osuka kaka bongo mama pasteur osuki mabe makasi sikoyo pe balu pasteur aza muluba mais malgré ça pasteur mais coutume et attrapé toujours mais moi si a pasteur aza muluba te peut-être kaki wana eza tibau te pour tibau pena ebomaka ekoki koboma na mobali ekoki koboma ya mosusu pe mwana siko kaki wana tobengango eza tibau moto ebeti coutume rattraper na moment opo akoma atikala par terre boye biloko nyonso ezika ye na ndako ezikisa na babiloko ya bavoisin donc esandi wana esalamaki terrible ekoteli bavoisin pasteur abimi eloko te abimi kaka na bible sine wana ya bible wana tala degré moto ke kokotela abanda nanu ya ye moko ya balocataire ya bavoisin akobanda wapi osukela wapi ye compagnie te compagnie ka église na ye akobanda ndenge nini ata bino moko bama pasteur bota apenda moninga na bino ndenge apesi papa pasteur pasi boye ese bazalaka bongo na vie tibau ekipaka te oza moto bandundu oza muluba tibau eza coutume eza te ke oza pasteur coutume ezala kaka yango moni nzambe te eza coutume elandi pasteur ke kozikisa bango ndako bongo eza coutume mpo nini mwasi balesaka ye tibau wana ezalaka soki mwasi ale tibau aza moto bandundu aza luba soki ale deja tibau basalelaka bango wana obima mobala yeba te soki etaki mwasi na maladi te papa ye moko akokweya yango moni siko tema mwasi akimi nzambe alingi te ke ekomela mwana ya pasteur ou bien mosali na ye yango moni ke nzambe asalingo eleka tala na moyen mosusu omoni ezaka volonté nzambe mpo soki pasteur akufaki bana na balinga batikala baorfele mama akimi na minute bana na tobenga bantela mpo papa soki akufi batikali batelantela moto akengela bango aza te mpo mama aza te eza foti ya mama ta mosusu balesaka ye tibau ayebaka na ye te aliaki yango tibau wana ezongeli na ndenge mosusu mpo soki mpe eyaki na ndenge ya bango nde eyaka wana pasteur tonga toyoka ta histoire oyo te mais tibau balesa yango nayebi te biso mwa makila baluba ezalaka ntango basalaka soso wana mpena oyebaki oyo eza tibau balesu yango siko wana seke ezalaki nko asali mobali mpo ayebeke ekoyela bango mabe na nsima eloko azosala wana me asali yango mwasi abongo mpenda eske aza sense ya kozala mama ya bana mwasi na kati ya etonga ya mobali na yo eske vraiment mwasi abongo mpenza
Chibaou eza wana ekipaka te eza kote eza nkopa mpona mwa se na pa yebi ke balesa ye mpo so balesaki te kaka elingi ebeta dans les vues te kaka elandaka mokolo likambo soki ezalaki kaka bato ya bambongo bafuti babeti paster engezwa paster te engelanda mwasi wana ti na mboka bazali kota kimie na mobali ngai kozikisa bango eza kaka te eza Chibaou yango ezongi efrappe mobali eza kaka te eza Chibaou penza. Voilà, merci. Tokoma koma la suka sikoyo pona bana bato baza ba innocent ba yebi na bango eloko te na minito bazo vivre vie moko ba ni lamba ya kolata te classe bazo kende te pona bana wana koyi koloba nini na bana ezaka rapasi papa ndaza suna lisungi te mais atoza na lisungi te bandeko oza na place kozwela te bandeko bazali bandeko soki bazali bameka kosunga mpona avenir ya bana mpo bana wana soki babongi to mosusu papa bango akoki kolela bango te omona boye tata mwasi papa kulutu ata noko ata bandeko ya basi bandeko ya mama na bango balanda te mpo mona mwana na bango asali mabe bayokela bana kaka mawa basunga bana so baza na possibilité otangisa bana batangisa bana bakipe bana mpona bana lelo na ngai naloba yango wana nzambe aotika bango te abundela bango kaka nde balinga bazika bakufa bango nyonso to nzambe abimisi bango nde kaka kofungola mpe porte moto maboya lisungi ekoya batangi batia kaka elike mpa nzambe. Voilà, merci vraiment. Merci na voilà pour ma toboa quand malem Médard Ipan Kivano balobi service traiteur moko ya kano ya kanda na kati ya France service traiteur wana ya kano na kati ya France quoi toka na service traiteur moko monia service traiteur monia ya madame Anastasie donc so ça ici fait na yo obengi service traiteur monia te c'est que bato baza na kati ba rolia na mo kitoko te service traiteur eza n'imparte vraiment olingo contacter service traiteur monia obengi bango na 0033 75 82 09 140 0033 75 82 09 140 service traiteur monia madame Anastasie na mobali na Médard Ipan Kivano quoi balobi de service traiteur monia ndg makambo kasi ting HD bino botika rasimate talaka bino Shadrach Mabanza Pétillon Madova papa na Elise papa na Brandon Jolina Ekukumu Davline Claudie Moussaï famille Moussaï mobimba na lela bino ya trop quoi moi libanga quoi to mo ko mana suka wana baye banga vraiment service traiteur monia numéro 1 na France ya ba service traiteur nyonso quoi moi mabanga napesi mbote kala famille na famille Fwama bafwama nyonso to esika bozali tolela na ata mosika famille eza kaka makila oyo eza identité napesi bango mbote na bato nyonso to bayebi nga napesi bango mbote numéro na yo bato balandi yo tala kaka bwanya vandia wa mwana moke mema bwanya ba sagesse belé quoi numéro na eza 081 87 11 423 081 87 11 423 wana nde numéro na ngai. Voilà, bobenga pona babwanye belé bo pesa yesusu ba ide belé. Voilà, merci na bino nyonso bozala ki branché, scotché, connecté tala rabino na lela bino ya trop eza humble savante na Naomi Moussaï. Na lela bino ya trop beau, restez toujours connectés. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye.